CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa, armé jusqu'aux dents. Ils allaient risquer. On a écouté avec une tongo. Il y a moi, il va tout côté modèle. On a beau se faire avec boutou. En tout cas, que ça a passé pour la nini ngana komona parce que avec le maman moké, to make un peu ko discuter peu ko loba nini ya so ezali ko lekana bunya to kopesa mine information ya solo na ebité les courager chaque pour ko loba nini na likambo dali ko leka na territoire ya plus démocratique du Congo. Ezali kama pasi ipe mawa parce que to komona ngonga nyonso tout est ezali na problème balobi ba autorité locale balobi que non balobeli bango bazo kende na état-major ya armée ko déposer ba arme. Et comme grave, toujours mais tout est-ce que tous en état ou non état. Alors ton seigneur chef de l'état Félix Tshisekedi. À mon affaire aux autres gaboto na Ituri na misomoko. So que ça ni erreur. Pe ko maman moké, to make un peu ko discuter peu ko loba nini ya so ezali ko lekana bunya to kopesa mine information ya solo na ebité les courager chaque pour ko loba nini na likambo dali ko leka na territoire ya plus démocratique du Congo. ezali kama pasi ipe mawa parce que to komona ngonga nyonso tout est ezali na problème Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bika ko meka pe ko maman moké, to make un peu ko discuter peu ko loba nini ya so ezali ko lekana bunya to kopesa mine information ya solo na ebité les courager chaque pour ko loba nini na likambo dali ko leka na territoire ya plus démocratique du Congo. ezali kama pasi ipe mawa parce que to komona ngonga nyonso tout est ezali na problème babomaki génocide pai bazui territoire moko songolo pakala ekosala vraiment pasi ekosala vraiment pasi na banza kende to koso boko ko benga penza bato pe bazala ngambo kuna poto ka pe to e banano omi que mokonzi mboka dernièrement a été kosala discours ni kuna na esa lobaki akolingata vie en jeu pour que Kimi kota na este mais depuis wana to komona kimi kokota kakate muka bovanda bongo susu boyo ba déposer ba arme la banza ke bata kote kuna basi banzimi po to singene plan to so na bato à côté kuna chaque tozali awa na moko bandeko balandi tozali na moko ya bandeko na biso azali en direct na bunya monsieur Romeo Bangaya azali en direct na bunya oto kopesa mbote bonjour ndeko Romeo. Bonjour. Et boni yo kuna na ngambo ya bunya. Toute la journée, la ville a été sous l'occupation de Codeco. Bato baby peut-être français té chilu baté swahili té balanda quand même na lingala groupe wana ya Codeco bazali vraiment banani en fait Groupe Codeco ils ont la communauté lindu à 99,99% ce sont des lindu bazala lindu et ils ont un groupe ya banini ya ba rebelle so babengi bango basaya ba pesa comme en 2018, pour Balbaki Baza non notamment identifié. Alors, basé à ça, Basilisi Ndjougou Mobimba, Bakoti Namaki, pour la Babomi Batu, Basila Babomi plus de 5000 personnes, c'est au-delà de 7000 même. Et c'est Mango Bakiti na Kota Irum. Alors, Bazo Pie Bangombe Batu, Bazo Boma Batu, Bazo Evadre Batu, alors. Et comme grave, toujours, mais tout est-ce que tous en état ou non état. Alors, ton seigneur chef de l'état, Félix Tshisekedi. À mon affaire aux autres gaboto na Ituri, na misomoko. So que ça ni erreur, mboka et bibi. Alors, ton seigneur peut n'armer la biso la République. Est-ce que ti veti ne me siècle, donc négocier na milice moko tribal, milice ba bomi ba tukole kata banyama. Toujours mais tout est-ce que zande ba zombie de ba ba alors. Vraiment. Ti na vida wa. Alors, et puis c'est biso kanda. Ce qui gouvernement ba teki biso ba biso polele. Vraiment. Pour ça binoté. Temi toye bande ko Romeo. Tous ces bâtiments sont qui tous les aragamboka mosusu bien nini. Ba biso face à face. Pour trop c'est trop. Nous en avons marre. Si dans la ville de Bunia, ba tubakomi na mawa. Est-ce que le gouvernement est aragamboka yo? Tongi toye ba ya solo ndeko Romeo tango bato wana ba atakaka vraiment ya solo ba réclamaka nini yango. Allô? Allô ndeko Romeo zai ko kabiso? Oui nazolando. Tongi toye ba ya solo ba ndeko wana ya kadeko tango ba menace kabino pe ba agressa kabino ba réclamaka vraiment ya solo nini? Toyebi réclamation ba ngoti.
babana koboma bato na 2017 balobaka eza soki mouvement politico-religieuse mais ti lelo fondement ya attaque ebana te. Alors tozosenga na gouvernement bango ne baidentifier bameka koede population baidentifier soki kodeko bamwaka bato mpona nini mais selon ngai po bato wana balinga mosala te eza ne haine tribal po basala mosala te eza bato moko bana posa mosala te gouvernement bazobanga koloba poleleke bato wana balingi mosala te bazalaka bandeko ya ngambo na biso ya Congo to pe bazali banani ya solo bandeko yango balengu kodeko eza Congolais 100%, ba Congolais neti bato basupe ba Congolais. OK. To bi te soki bazo bato pona nini, bana na posa basala kande musala te. Ezane faiblesse au gouvernement, ti lelo bato moko bazui manduki, baza armé jusqu'au da. Bato bazui ba ni ba PKM wapi, ba lance roquette, bato baza armé. C'est ko bazui wapi? Gouvernement de Akabi Sabiso, soki bato bazui manduki na yoso wapi, ba Sabiso face à face. Pour toi c'est mais tant ba continue le ba continue ba arme wana nyonso tout wana ba autorité bazalaki to bazalaki te FARDC zalaki bazalaki escorté par la police congolaise si comme FARDC bozo escorté et groupe de malfrats cela signifie quoi hein mais c'est grave alors vraiment biso tant ba côté là nino bango bazui balobi bakosaki bato bazokende kodéposer arme na 32e région militaire simango bachanje nzela bakoti na nini na prison centrale baye korekame o balibere bato na bango po kati ya bato wana nini bazorekame wana mosusu mpe aza ndeko ya vice gouverneur asala crime na kote ya tie baboma bato komone lokana ye mpe aza na prison wana bazorekame mpe soki bamasala bango mosusu baboma bato na mongo ya lukoto oyo alors on nyonso tozo papa te soki mboka biso soki ndi wapi ba autorité jusque là balobi nini et puis depuis le ba effet on est salami nanana ki nini porte parole na nini armée alobi c'est sous contrôle alors population bazo linga ba soki za sous contrôle à code de coupe ya armée congolaise on est tolingi toyeba po balobi nini po batala ba koti na tenue civile toyebi te soki ba koti combien oh bazongi tomoni bazongi soki na 4 mutuka nde ba mutuka gouvernement et armée badote mutuka po bazongi sa bango place ba uti alors que bazongi nyonso réellement on est souci na biso po ville na biso eza torres ti lelo kodeko et groupe de malfrats ba kota na ville est-ce que sécurité à population eza on de nini on ne likambo tongi toyeba siko na minute biso pe tolingi toyeba ete ndeko Roméo azali wapi précisément na minute oyo pe ya solo cité nini oyo situation na minute oyo ezali lolenge kani parce que to koyeba te biso tozali kuna te ndozali kuna situation ezali lolenge kani na minute oyo na bunya tozala pe me batu awa batu bazaka na nini bazaka na kobangi kaka batu baza de banade kaka batu bazaki na bandako bazobanga kaka po baebite soki butu nini kosalema baebite donc c'est-à-dire tant ba continuer loko mabe salami te mutu akufi te mutu azoki te mwana moko nde nini tango polisi abetaki nini pas la sommation nde petit moko nde azoki petit ya Kenza azoki na nini azoki petit ya Kenza nde azokaki. OK, merci beaucoup ndeko Roméo toyebi bien toni na message nini ya solo oyo koki kotika na gouvernement congolais bakolanda yo pe na bakonzi ya mboka to pe bato bazali na mikili ya poto bakolanda yo na minute oyo na émission na biso tolingi gouvernement na biso babisa biso polele est-ce que bato est bazaka ba congolais te ou bien ba congolais tolingi toyeba chef de l'état alobaka nini soki kimia ezongi na autorité ya kozwa kimia te tolingi kimia wana chef de l'état apesa biso fait de l'année oyo kimia wana tomona pe basaya wana ba criminel tolingi te bango ba kotisa bango na armée po armée na biso ekozala poubelle ya bato nyonso te bo basalinga bakomisa armée poubelle po toboyi armée moto akotaka armée soki ekomi po boboma bato nde bokota armée alors soki bazosala ndenge wana bakopesa mpe basunzela baboma bato bakota na armée tolingi gouvernement bakanga bato wana soki bitumba basilaka nini na négociation ezalaka suka soki basi babundi bitumba bato babundi awa te ezalaka kodeko tobeti bango batire lelo kodeko 3 ans il ministre tribal peut résister devant une armée il est même professionnel to balobaka toza soki 10e armée na république 10e armée nde lelo nde tonini na Afrique 10e armée nde tozomona tolingi bakodeko wana
armée anatir bango ata mwasi ya Monisco wana nini arobi nini Leila zerugui arobi nini zerugui arobi nini Leila arobi négociation na nini bako tsa bato anenga na armée te po eza déjà veta bazo bo magasi bango bapesa bango bagrade bapesa bango ba musala oyo toboyi tolingi armée baye bake bato bakufi eza pe bato pe ba victime pe ba na droit na bango mwasi ya nini oyo nani Michel Bachelet aleka arobi ezande génocide po déjà ba tebele bazo linga ba se génocide wana na kuboma pe baitini mosusu awa bakoma kuboma na baitini mosusu tous les besoins ezaka baye makaka tobi te soki bazo bo biso pourquoi nini gouvernement bango ndebe biso soki tozaka banani bo biso tobi to ba congolais to koma awa ya to sito soumeli awa au delà ya 4 siècles siko na inda akongona na congolais te alors epesinga kanda ndenge batona bakuti na ville po soki na ville moko boy ville ndeti bunya chef liap ya nini ya province basa botango ndenge wana alors tosengi pe vice gouverneur wana eza bandeko na ye atuna bango soki pona nini batona bakuti na ville ye akoki oyo epier po ye eza bandeko na ye babisa biso soki nini nde eza barevadresana na bango nde bapesa biso bape na service ya sécurité awa basalaka bareunion ntango nyonso reunion yango ntina yango ezalaka nde nini po batona kokota ntina ville boye te tolembi trop c'est trop la population en a marre victime awa na kati ya bashe baosouffrir mais bakende kopesa nde un massacreur un génocidaire bapesa bango bilei vraiment c'est grave notre gouvernement nous déçoit nous ne voulons pas ça nous voulons être libres comme tout le monde. Vraiment. Ok, merci beaucoup Ndeko Roméo. Tu dis que tozali na émission tokobenga yo toujours parce que vous allez continuer toujours émission na biso juste tozo rappeler yo. Merci beaucoup. Ok. Moi mboka je suis Moussa Obi ezali pasi koyoka ndenge ndeko na biso Roméo Bangaya depuis Bunya akolela penza bato bakoteli bango la ville ezali penza ko bangisa babite degali no bango bakotika degano bango bakotika nemite soko ko benga sosi ndeko musolo baki azali prêt ya ko répondre biso na mituno na biso ezali vraiment pasi oki penza ndenge a insister les sous maloba mona mboka le président Félix Antoine Tshisekedi le mboloba ki que akoza na kimia te soki pe kimia ezali na ST akolinga kuta tika vine en jeu pour que kimia ekote la bateau na ngambo wana po to l'élite tellement mingi ezala kimi koleleki ya to zikutu makanisi na banza ke moto ayambi. Allô? Bonsoir Ndeko Luc Malembe bonio. Tozali mwa malamu tozali kobenga en direct de émission na biso tolingi ya solo toyeba situation tolingi koyeba ya solo ozali wapi na minute oyo papa tolingi toyeba situation actuelle ya Bunia ya solo ezali nini. Bon sikoyo situation ezongi mwa bien c'est que depuis na Tongo on a 5 heures du matin moi qui commande bah saillant donc bah milicien à Codeco environ une centaine bah saillant bah côté na ville bah outi na village moko to bengi Ezekere eza na une dizaine de kilomètres à l'est de la ville. Alors bah yé bah côté bah lobby bah autorité locale bah lobby que non bah lobeli bango bazo kende na état major armé ko déposer ba arme yango ba autorité bandimaki bakota et puis ba tirer police et escorter bango mais tango ba komi na ville ba changer direction ba komi nde na prison centrale ba lobino il faut ba libérer ba fongola bandeko na bango tout basi bakangaki na prison wana ba sala ki pe ba crime. Alors oui, bah criminel, donc bah miliciens bandeko na bango armée kanga qui nan tango ba opération militaire. Alors, situation depuis Rwanda ezaki ba 9h ba biloko nyonso kangi ville mobimba ezaki panique pour ba saya ba fandi wana armée pe fandi wana na prison ba siéger prison centrale. Est-ce bandeko ngo ba bimi penza? Non, bah si babimi donc vers 13h ndeto yebite soki bayokane nini na bakonzi ya armée to moni armée e bandi koya na ba camion na bango ba saya na kati et puis bazongisi bango esika ba bandeko ba ko sambela bango na prison babima est-ce que babimi
Non, babimite. Okay. En tout cas, na meki ko vérifier na bandenge nanga. Naza acteur politique na bunya babimite. Soki bako bimande na butu to ebite me na erwana babimisa ki mutute na prison. Siko to yito ba autorité balobi na bino nini après de part ya bato wana pe bato babimi na prison te message ni ba pesi bino ko kotika bino va na kimia na ngonga oyo. Donc et l'autre côté balobeli biso kaka que non armée et utiliser sagesse pour ceux qui balinga ki ba bundisa bango na kati ya ville bele tozo ba tebele bakufaki ke yango ba salela ki sagesse donc ba négocier. Oui, mais c'est pas négocier pour moi, mususu ba sala kinini mususu. Ba négocier bango po bazonga esika ba utaki. Mais bango bazalaka wapi place na bango penza. Baza pe banani. Ba réclamaka nini? Ba asaya wana ya jugu oyebike eza na délégation moko ya ba ancien seigneur de guerre. O bazaki na prison kuna na Kinshasa. Alors président Tshisekedi abimisi bango na prison atindaki bango awa. Baya ko négocier ba asaya wana ba batika kobunda. Alors émission yango esi bandaki ba mais problème eza que bandimi ba asaya bandimi kobima ba bimi kutu na zambe sika bazaki yango bakomaki na ba village pene ya ville abunya. Sikoyo il faut ko cantonner bango, il faut ko tia bango na centre et sika moko ba désarmer bango. Esengeli moyen Kinshasa etindi ata moyen moko te. Yango babimaki ko solola na délégation wana e utaki Kinshasa basololi bandimi batikali na village pene ya ville et puis moye bazongeza te et puis ko cantonner bango peza te batikali ka bongo bazo tracasser na banzela bazo buma batu bazo yiba ba opiller pene ya ville et comme problème. Voilà. Mais lelo penza batiki dégate boye ina bango ba milice wana ya abomi pe batute. Non, na ville ezaki ka nini mwana garçon moko ya 15 ans d'azui anini balle perdue tango babima po ba population balingaki ba beta bango mabanga ba asaya wana tango ba matisi bango na bamituka ya armée so yoka kikanda koma bakotia batu oyo basi babumi batu ndeye province na mboka mobimba batie bango na armée batumbeli bango babiloko ba desu anini batieli bango bazonti bango. Alors population yoka kikanda batu babandi obeta mabanga sikoyo nini police ebetaki ba gaz lacrymogène pona ko disperser ba population. Alors na nini wana nde garçon moko ya 15 ans azui balle bon na ebité ce keza balle ce keza en tout cas azoki azana hôpital. Mais akufi non mutakufaki. Siko to ngito yeba après négociation yango ba négocier batu yango bazongi kaka na mandoki na bango to batiki mandoki na bango na ngambo ya basoda bazongi ndenge bayaki na mandoki na bango tout. Mais wana ezali risque ba ko zonga lisusu mokolo mti to na buta na butu. Surtout que bande ko na bango ba ko les réclamer ba bima na boloko ba bimite. C'est ça le problème. Siko soki bolingi na pesa bino nini point de vue nanga c'est que biso to sengi to pesi une semaine. Population na biso to pesi gouvernement ya Kinshasa une semaine ba longola ba autorité sécuritaire nyoso bazawa. Est-ce que mama okoye bake na ville abune tozana 8 généraux bazawa. Mais batu babimi na distance ya 20 km na makolo tibaye bakomi na ville. Mutu akomona bango azaki te, mutu akompêcher bango azaki te, tibaye na ville na kati boye. Wana kutu na tongo bo sokeza na butu batu bazali balali. Batamboli na mandoki lourdement armé batu oyo basi bandeye mboka mobimba pendant 3 ans. Yango tolobi gouvernement ya Kinshasa eza na une semaine kobimisa ba autorité sécuritaire nyoso zao. Ba généraux wana tout olingi tomona bango susute, batu soki ya renseignement wana soki banini tolingi tomona bango ba remplacer batu nyoso wana. Ba mema ba mususu po batu wana basi bakomi nde ba commerçant awa. Baza wana koteka ba mituka soki ozo mitu na bato ko tsomba ba mituka ya cher soki ndenge nini eleki ata salaire na bango. Alors, biso tolingi bato wana susute. OK, merci beaucoup ndeko Luc Malembe et toko rappeler au lisusu tant toko za na posa. Mais mwana mboka oko tinda so ba vidéo elekana ki na tongo ya kote kuna na ba photo
poto bato bamona ke tokoloba boye penza. Problème te, nazotindela bino na. Ok, merci beaucoup ndeko Luc Malembe. Oh, gardez à l'écoute en tout cas, ceux qui moi message ezali to information to recourir kana yo. Merci beaucoup, bonne soirée na Kinshasa. Merci. Mwana mboka Jocelyne Musa omoni ke ezali penza pasi ndeko mona penza ndenge bandeko moto lokwa Luc akolela boye bato bakoti na mondoki armé jusqu'aux dents. Ezali risque wana kuti ezali na tongo yenya moi bato bakoti modèle wana boso ezali na butu. En tout cas ko ça passe ni pona nini ngana komona parce que babika congolais mutako bomande ko ne congolais congolais ya ko milingate boso mutu muso ko kanisa bato bauti libanda mboka mais yo ndeko na yo moko congolais ko bomande ko ne congolais e ko so lengi na motema iso ndende ko rachete fa nongo no makila moko na ko kango na ko bomona ko mo lengo ko kufa e ko so lengi kana kata na motema en tout cas bandeko ba konti mboka bomeka mpe ko telemisa moi rigueur na bino na makambo parce que ko sala malamu te bandeko na biso ba soda nini ko komela bango ya solo boko négocier mais boko négocier na bato omoni bato ya mabebe ba azongi suna mandoki na bango likamba bo ba boto la ta bango po basala assurer que bakoya lisusu ko sala mbilinga na ville te. En tout cas oyo to ko ba koloba te mais bo ko lolenge kandi bandeko na biso ya bunya parce que tout linga ko pesa une information o izali fausseté to linga ka toujours koloba bo solo na se bo ko landa wana illustration ya ba image de Denis Weja lolenge kandi na bunya bandeko lo bazala ki obeba mbango to ebite balina bana baliaki balambaki bato basalaki mboko toko luka mboko ya ko avancer mais kaka biso mozuli kama wana penza ukana kite bozuli kama soki ko tika na défaut na vie soki pe liwe ko yana sima toko sambela ka nzambe abatela penza ville ya Goma ya Bunya apesa bango penza kimia ezala nde na este wana penza to lingi kimia kaka nde mokonza mboka beta kiseta lobi akota vine en jeu pour que kimia ekota biso pe bande kuna bino toko belela awa toko belela nzambe ya likolo apesa bino kimia pesa la gouvernement to pe ba continuer so bo pesa penza nyoso ya bino to branda le poto mettez vos atouts pour te kimia penza ko tapela na ngambo wana. Ok, merci beaucoup Rachel Chako, nevi ke Denis Weja zaki wana tuzaki wana juste pour na to partager na bino info oyo ya bunya yaki to biki to bingi bande ko na bunya mulinge kan to soli na bango bazali ko loba solo vraiment na pasi na mitema pena mai ya miso balobi congolais azali ko bomabele moninga na congolais ba ko singa na ba konti mboka en tout cas ba telemisa bala musaliso na bango parce que este balili pe mingi balobi yango pasi yango na ngama na bango ko sila pe mokolo nini po ete ba mona pe clair sur to pesi matono mingi za mingi ya koloba te ba image yango moko lobi pour information yango moko lobi matono mingi na Rachel Chako azalaki wana et to pesi aussi matono mingi na Goti Fuelo oyo penza le bongisa ki lobuna ya malamu pona équipe mobimba oyo yaki awe paine merci aussi de numéro Weja pona ba image malamu pe kitoko botikala toujours branché bo partager ba ilema na bino. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.